na kozonga mwasi mamoke tokotala bakere ke na mbotama ya nkolo Yesu tata Jalungana abelelaki yango e biso carnaval ebandaki pe wapi na Congo Brazzaville. Mais lelo papa Molimo Centre alinko talisa biso que mokili ifo yeba ke yazali tata Molimo Centre yango wana na bonzambe na ye kaka yema moto ayibi tina nini atindeli biso yango ndenga lobito fete biso bonso bana ya Congo Brazzaville bisika nyonso tozali ozana bien na yo mata na Brazzaville ozana na Pointe-Noire na ba département nyonso ndenge yemoka lobiete na lingi na yoka pe na mona lokito ya makasi esalema yango nde wana tozana programme na sima kola na mukanda o ezali boye lobby tozana point de presse awa na plateau de 15 ans. Vendredi na pokwa tozana soirée culturelle oyo ekosalema ba groupe nyonso ko prester mokolo ya vendredi pour être annoncé mon loulou ya le 12 octobre nde yango wana ba pied gauche bangala 6 il faut ba bongisa yango ba flûtiste mundule ya kitoko faki mundule ya kitoko nde yango wana batatara ba mama nga posa na ngana yoka lokito ya makasi banzembo melodie ya makasi oyo kobima na kora de dirigeant na jeteki na koreki na mwanganisa na jejeki na gaki na seseki pe chorale C yango wana biso bonso boza kolanda to simba likambo wana to pesa tata Molimo Centre maboko to talisa na mokili mobimba ke yende Molimo Centre e bandeli ya makambo mama journaliste tala na mokuse nyonso programme tozali nango pe mokolo ya le 12 surtout lali soirée culturelle kobana de 18h jusqu'à 23h nde lobi na tongo biso bonso na molato kitoko toko matakuna na rond-point potopoto biso nyonso oyo tozwami awa na ville ya Brazzaville. Donc voilà programme maman journaliste yango nde wana programme tozanango ya kitoko oyo ya kokufa soki yemeite soki oza nzambe te batatana ba mama otamboli mokili mobimba okoyoka ta moto moko te kaka yemei papa Simon Kimbangu le patron de la 4e génération ye ayebaki mokola kokufa na heure wana pa botami amonani pe na nkamba batatana ba mama nani na mokili mobimba anniversaire oyo pona biso bana ya Congo Brazzaville po ezala makasi e vibrer yo mwana Congo Brazzaville kanisa o papa Simon Kimbangu pasi oyo amonaki pona biso batatana ba mama pona ko conclure to zongi se pa ya papa secrétaire yende a ko conclure moi synthèse moke avant to kata émission na biso. Merci maman journaliste na mokuse nyonso to kosilisa émission nde to kopesa kaka éclaircissement na tina mikanda oyo tata mokonza bula pesi oyo akomi atindi biso ezali mitindo mokanda lobi instruction donc atindi biso asengi biso bana na ye to sala le posa na ye to sala kamo ya atindi biso to sala yango wana biso be to lalité total kaka même jour makamu shi tata Molimo Centre même jour to di mokanda même jour to coach mokanda la l'état ba signer pe biso mokanda likambo kama te maman journaliste ah to lukanzambe wapi yango wana biso bonso bana ya Congo Brazzaville e bandeli ya makambo to sopa na ebele na tina mitindo oyo tata mokonza bule apesi na biso Congo Brazzaville bandela makambo ye oye Congo Brazzaville bandela makambo ye oye to luka isusu wapi nzambe kaka ye na nkamba kaka ye kaka nziampu nge papa yata nzuya golope njoya ngera ngoa Merci, merci, merci.
papa Bruno Okona papa libre na mayemo sobo sili ko pese pa bandimi ya Congo Brazzaville batata ba mama to landi na bokebi nyonso to petit merci et papa Simon Kimbangu merci et pa équipe technique merci et papa et pa ya maman directrice botika la malamu to ko continuer émission na mikolo mizali boya. Eza lo lenge toko sala yango awa nde mokande lobi ntinchani toko sala yango awa na ba paroisse pe na ba département nde défilé ya bilia oyo kokena nkamba toko sala yango nde dimanche après défilé nde to leki na tour ya kimbelekele oyo eko permettre biso ba coupe et pesa mela kuna na nkamba ndenge tata molimo santu asengeli yango confusion za la te ye moka lobi na kata mokanda que ceux qui to silisi ntintani nyonso to bengiye to pesie monton et mbonge landami na sima. Donc voilà batata na ba maman ya Congo Brazzaville mbela ibwaka melibiso que to lala lisusu te pongi zate nga mwana komanda ko suza lisusu pamba te tata molimo santa sa lobi mokolo milimo ye a lobi ya ngai be obele kondima pe ko tosa. Merci maman journaliste. Merci papa.